Bonsoir bandeko ya taxe en RDC place nyonso bozali bisika nyonso bozali napesi bino mbote ngai molobeli na bino Alex Malungwene oyo tozali koloba masolo na biso tozali kocontinue ndenge tolobaki tour wana na video na biso ya liboso ke chaîne oyo kozala beaucoup plus mpona koexplike bino moke moke na baterme moko facile makambo etali bampako ya leta na RDC. Alors mpona butu ya lelo tozali kolobela oyo bazali kobenga na français impôt réel. Donc impôt réel ezali impôt oyo ezali kotouche babiloko oyo tozali kobenga baterrain oyo batongi, impôt foncier bâti ou non bâti, c'est-à-dire terrain oyo otongi soki pe otongi te et plutôt soki otongi donc yango kobenga yango impôt foncier sur les terrains bâtis. Alors ezali bongo impôt foncier nde yango tokobenga ezali parmi ba impôt réel. Tozali lisusu na impôt tokobenga impôt sur les vignettes oyo tobengaka mingi plutôt impôt sur le véhicule oyo tokobenga mingi vignette mpona bamituka oyo bomonaka mbala mosusu na année omona DGK wana Kinshasa bazali kokanga nzela mpona koluka kotala soki bato bazali na bamituka bafutaki impôt wana bakobenga impôt sur le véhicule oyo tokobenga mingi vignette wana ezali deuxième ndakisa ya impôt oyo tokobenga impôt réel. Et puis troisième impôt oyo ezali na kati ya baimpôt réel ezali impôt oyo tokobenga na le français impôt sur la taxe routière. Donc ezali impôt bi taxe oyo ezali ya nzela bato bakokendela kolongwa a kokende bandundu bakokendela ba Congo na Congo central bakokenda banzela ebele oyo eza kokipa transport nde yango wana impôt wana tokobenga impôt plutôt taxe routière. Alors et puis ya minei ezali oyo bakobenga impôt sur les concessions minières wana ezali impôt mingi oyo tokomona yango na bato bakosala na place baterrain eza minier parce que na Congo eza na baterrain oyo mosusu eza déclaré minier na baterrain mosusu eza déclaré minier te. Alors impôt sur les concessions minières ezali mingi na basociété oyo ezali koya koinvestir na baterrain oyo ezali considéré comme baterrain minier mingi ezali na Katanga na Nord Kivu baplace oyo ezali na bamine na baressource minière nde basociété wana bakofuta impôt wana bakobenga impôt sur les concessions minières. Donc bandeko tokobongola ba impôt wana na bavideo oyo tokosala mbala nsima mais lelo ezali introduction mpona koyebisa bino ke na baimpôt ndenge ezali na RDC tozali na baimpôt wana bakobenga impôt réel nde nalingi bocomprendre ke impôt réel wana ezali nini. Impôt réel wana ezali oyo tokobenga impôt foncier wana vraiment na bandako nyonso to naza sie bayaka kotungisa te me bayaka kosenga bino impôt wana. Et puis baimpôt nyonso to wana oyo naloki koloba sikoyo les quatre impôts ezali kogere bato bakosokipe na impôt wana ezali baprovince ndenge tolobaka selon mibeko ya mboka na biso bataxe na baimpôt ezali ya kokabwana eza te kaka bataxe nyonso to ezali ya gouvernement central bataxe mosusu ezali ya province bataxe mosusu ezali ya ville bataxe mosusu ezali ya commune. Donc les quatre impôts là ezali ya province awa na Kinshasa bato bakogere yango ezali DGK na Okatanga ezali direction ya Okatanga na Kwilu mpe ezali direction nango na Kwango kuna ezali na direction nango na Congo central partout na 26 provinces bango nyonso to baimpôt wana gouvernement central apesi bango azongisili ngo bango mpona kala ezalaka kozala géré na gouvernement central. Donc bandeko na bavideo oyo koya tokolimbola bino na bokebi nyonso impôt moko tokobanda nano na impôt oyo bakobenga impôt foncier oyo etali makambo ya mabele etali makambo ya kotonga bandako nde yango wana bakobenga yango impôt foncier tokolimbola yango vraiment na bokebi mingi mpona boyeba nani azali na obligation oyo faut afuta impôt wana
et puis taux nini il faut futa impôt yango eza combien, est ce que mutu nyonso il faut futa yango ou bien eza na bato mosusu oyo leta abi te yo kofuta te oyo toka kobenga exonéré exempté, et puis na ntango nini il faut kofuta yango. Donc na video oyo koya mbala nsima tokopesa badetail ya makambo nyonso wana mpona boyeba na lolenge eloko nini ezali kotambola na chaque impôt, eloko nini impôt ezali kosenga, badevoir na biso, baobligation ya leta par rapport impôt wana tokolimbola bino na video oyo ezali koya mbala nsima. Donc bandeko na bomokuse bo excuse nga na lingala na lingala na nga, mais na bomokuse ezali impôt réel oyo lingala eza mwa kokoso, mais na français tokobenga yango impôt réel. Ezali impôt réel ezali nini? Impôt réel eza oyo nayeti koloba sikoyo, ezali 1 impôt foncier oyo etali mabele, 2 impôt ya bamituka oyo azali na motuka na ye apusaka motuka il faut afuta impôt wana babenga impôt sur les véhicules oyo tokobenga vignette. 3 eza impôt oyo toka kobenga taxe impôt sur la taxe routière oyo tobengaka mingi péage, okokende na nzela songolo opakala na bandundu na équateur okomona basengi motuka etelemi fo bofuta péage mpona koleka na nzela wana, nde yango wana bakobenga taxe routière wana ezali ya misato. Et puis ya minei mpe ya suka ezali oyo tokobenga impôt sur les concessions minières, wana ezali impôt oyo eza beaucoup plus na bato oyo bazali kosala misala na baterrain oyo l'État adéclara ke eza baterrain minier. Alors baimpôt wana nyonso tu bato bakogéra yango ezali baprovince. Donc soki omoni mutu ya l'État kokanisa kaka te oyo mutu oyo awuti na gouvernement central, non, yeba banda lelo ke soki omi mutu ya l'État ayepa na yo mpona baimpôt wana yeba ke normalement il faut azala mutu ya province. Voilà bandeko na mokuse tokolimbola impôt na impôt na video na biso ekoya. En tout cas merci, tozali kosenga na bino bosabone mingi na chaîne oyo Tax en RDC tribune de monsieur Alex Malungwene mpona bozala connecté na bavideo bozala na banotion ya mike mike oyo ezali kosenga taxe. En tout cas merci, natiki bino mpona journée ya lelo mpona poko ya lelo tokokutana mbala nsima. Merci beaucoup.